Avana Loba, il faut qu'on me bélé. Merci beaucoup, Queen Esther. Alors, tapotez-le-moi l'écran ici, mettez du j'aime. Trop de tapotage. Avana Loba, il faut vous tapoter vraiment dans mon tapotage parce que vidéo déjà ça la signal. Et là que qu'on sécurise biche ça tapotage. Donc vidéo et ça déjà va signaler donc là que sécuriser bicho et ça tapotage. Donc tapoter, mettez-moi de j'aime ici s'il vous plaît. On a de sujets à parler. J'ai quelques sujets là, on doit partager les idées là. Donc vous êtes là, tapotez-moi l'écran s'il vous plaît. Eh, beau tapoter. Eh, tu comme 1000 personnes à tapotage les annotés. Donc, beau tapoter, nombre de personnes basées au nombre de tapotages, wesh. Toujours qu'il y a le nombre de tapotages. Donc, faut pas tapotage les bébés parce que tu comme dès que maman tu as 1000 tapotage à tabino moko. Beau tapoter dans les bébés, pardon. Avant la loba, beau tapoter. Tout l'excellent bat tapotage les bébés après na fungo la monok. Na loba. Andi wana komelinga. Andi angaza mutu mabe eh Andi yo yebi ngate oh Andi pa komelinga na tongo Andi angaza mutu nzeza problème garçon au personne je mutu ne pesa moi problème on dirait a komelinga TikTok maka mibala ba mike oyo taba passe zo memara biso mibalo wa babala mike oyo bazo l'exception na ba autorité buzoba bana mike oyo soko laxi bonka mutakala aye na réseaux sociaux bazo supportaka mitakala na mikolo te soka supporter alalika mukolo mo TV de aye na réseaux sociaux on dit ba garçon a poto mitu ebeba bango so ba lalika fia kombo alinga yebana soka lalika fia kombo matière tozo yeba te to linga nani to chika nani Bilo mibalo bozaka ko bileka kala ba écran oyo ngazaka contre ba garçon ba ko finga basi na réseaux sociaux nasaka na I am so na ma lobelo penza na dossier non lobelo mais andi pe oko rouper ngati na ko pesa mutu a raison te kota tort kota raison je suis au milieu du village on va la faire boy dès naza au milieu boy naza na muto na opesa raison ça pour ça te nde batu musu baza o naza kota Armstrong o kota andi nga naza kuna te nga na ko sona lokwa mukolo parce que na faire o to ko tirer ba leçon na marambo ebele. Premièrement bonjour nano en tout cas bo tapota ebele pour que matière qui ndara bien tolali de la muki mwana moko po mwana andi na fui d'ici da mades webi Andi, abota na ba mi baye na Congo, mais en Afrique du Sud, bala la raye. Andi wana bozo mona, a moi en Afrique du Sud. Yangwe ko komela ngamba na message na kitala. Andi a komelinga mbangu, soki 6 heures, a komelinga message. Andi na ba na mi baye na Congo, mais en Afrique du Sud, bazol lali na masoko. Yepa lala baninga mi baye. Nazo batesko made salangwe bolingo. C'est que ayemson au balola kendeni poti made salangwa. C'est que ayemson au commissaire qui au 7e ciel pour made salangwa moi si. Na monate. Andi ayeko bima na réseau sociaux boyoka passe likambo wuti. I am strong azalaki na Andi bolingo. Na bolingo na Andi I am strong d'habitude aza soka lingi mobali a confisquer mibali na ndako na ye asala ngo pa vie na biso mo bazala aza awa aza na restaurant ba tout bakena na restaurant na biso tout eki ba boaka kango pour ne pas citer le nom vie na biso moko ana mwasi na ye am strong azwaye ana Paris ana restaurant ya munene ba musicien ba boaka kaye ba tout presque ba boaka même na ba bande non so de ça les missions ba chaîne presque ba mission avant ba tiaka dans le pub na ye am son a linga viewana a confisca viana na kati ndako na ye viana koma ka ko fanda kuna Leandro
donc a comme ça que mobali ne andako am so soka lingio ako confisque na kati andako obima lisuti or misa abimasu na vie moko boy vena biso bo akayepe l'orchestre na biso babo akima kasi l'orchestre so apeka na poto pona boya bakomba bato viana am so comme ça que liboma I am strong ayibela ka mibali bilamba na ba shop ayibela mibali bilamba na ba boutique minene bazara banini ayiba kapenda donc akoza na mobali a parquer libanda ayibisi mobali ke wana besoin ni yokota la kisanga kaka wana kutu vie nanga mutabetelanga baza okota alakisi ye lakisanga biloko yo lingi mobali alakisi oyo mobali bimi ya nango akoti na voiture bake mobali oba yo yibana kisi to ndeni ayibela mibali bilamba na ba shop soka lingi yo en tout cas bando yibelo bilamba wana I am strong likona ngo ako confisque na ndaku na ye obimaka te obandaka kolala ye ya bandaka kolamba akidiselo elubu yo zo lale kaka elle adore le sexe en fait mais elle n'est pas sérieuse yemoko aza lele yemoko susu mwasi mais I am strong Angola place Outa aza lele abane ko boko la bandumba mais azara pe mo akata ka ba momi yemo pa kata ba momi yepe bakata kaye aza vice versa yo mona eno sa kana kovo atikela biso dikosi e ko sala ke I am senti jou mo na kufa azana likangu na wana vena biso wana ti sango ya ba bomi mo na parking na se ba bloko bon azaka na vena biso ti mo na kufa et tout et si le continue vina yo obimana ba beauté image soki alali na yo akozwa ba video ya kidiba parce que makambu oyo jou ba publianga I am strong azo swana vie wana za vie na ngapi I am strong ebisi moni ngande na kaboy ngai pe ba uti otina nga ba video na ngai ya mutakala kutu mutatina nga ba video ya mutakala za santaka zadi boyo ka place na mona I am strong la plus dangereuse Amsong ebisi vie wana bi nde na zaboye santaka zada tinelenga mutakala nanga mais mutakala wa tindeli ngai na ebike mutakala o eza transféré et banaka video so batindelo video transféré et mona nake santaka zada tindelinga mais eza transféré mais santaka zada tindelinga eza pena ba transféré lete uti na téléphone na yemoko donc bata kofi ba liba bando salanga chantage obimisa mitakala nanga wana kosi vie na biso wana. Allez, Azuba audio. Là, je parle avec mon cœur. Dieu m'entend parler. Son a kosi. Namboko no som kandate. I am strong enregistra Kofi. Côté dans le baquet, Kofi tonga Cindy. Banda Kofi banda ko sona I am strong banda le premier jour de sa vie. I am strong enregistra de A à Z. De A à Z. I am strong enregistra Kofi. Enregistra Sandra Kazadi Bozoka enregistra Wata enregistra Ferré mais oyo jou makamnange bande ko yinda ezaki ba audio ya Virambo ya Wata na yoka ete pour ne pas kokosa ya Ferré pe na yoka kite nzamba omo nanga likolo na lobaka oyo no jire na komba bananga oyo nga na yoka ki ya Wata na yoka kite ya Ferré pe na yoka kite wana yoki andi mutalobike azana ba audio ya Wata na ya Ferré a opesa babwaka mais ya Kofi oui aime songa yoki seki biso na ya Sandra Kazadi c'était ça nga pour moi na mona kyongo bizarre na bi nepsi vient na bi mais azapeka dangereuse faut que ba ndeye po sola nae parce que tanga so yoki so ba audio ya Kofi na matoi yo pe na côté le ko ko enregistrer mais pourquoi ça idée na yo ko enregistrer te parce que yé bato finga waka pe bébé parce que yé déjà ndenga enregistrer bato boy il faut faire très attention parce que Kofi azaki mutu oyo bazaki na ye peu importe ça bazaki bolingwa ko kaki jamais ko enregistrer ye mais yo pe za ne ka ekenge parce que moi j'aime pas les gens ba enregistrer bato na linga bango te na banga bango. Ok. Et ko sala ke eleki nango. Tango eleki I am strong makamba Andi. Muto sali ke Andi ya na TV c'est Sarah Tola.
bozoka ki camarade muto asali ke andi aya na TV Sarah Tola. Attention avec des amis. Babiloko soke tei bisote. Tu bozo mona andi azo matana ba live wana muta bimisi andi sur la toile c'est Sarah. Woka so place likambwe uti. Sarah Tola akangela ayem son kanda po ayem son akotelaka Chantal Bola. Tangu ayem son abike botika Chantal Bola uti na uti batie câble et tout uti na ko samba pourquoi tozo yina et tout. Tangu alobi bongo Sarah kangela ayem son kanda. Na kanda mama papa tiko ko biso andi nga na lo makamna ngai andi matata matina lola ngana kina makambo andi mutalo kwa kizengi so tienga su andi mati quelque part talinga ite tu es fou comment. Tangu Sarah Tola kangeli ayem son kanda ayem son ayeba ki que Sarah zaki secrétaire ya libala na bango ti andi na ayem son babanda libala ti bazonaka matata muta bongisaka libala ezalaka Sarah Tola. Sarah Tola côté combo ya lele zali azang sa kozala camarade te côté combo kaka ya lele eza Sarah zang sa kosesa ki kosala ki camaraderie Nadège oya États-Unis azaki mobile ya grâce moi ça grâce temo Sarah Tola comme la numéro na ye ba koma ko solola ko ye Sarah so côté ko swana kaya kilele komba kilele za Sarah Tola oluka a continuer camaraderie. Qui m'appelle wesh j'étais là au bengengate shop plein live ça. Coach, mettez-moi des cas s'il vous plaît. Coach, ozaka mobile ya grâce temo. Coach, ozaka mobile ya grâce temo. Ozana Londres. Sarah Tola solana ye. Sarah côté discussion ezaka ya makamba baba siki lela zana kat. Sarah osala to koma camarade kuna. Ndenga koma camarade I am strong. Akoma kamana nga I am strong to voyage ne pour la comme fa Sarah Tola lokuta akosa biso ake asala ba voyage na I am strong biso to yebite lokuta batikala voyage na I am strong ata place mote ni Chine ni wapi bakenda te meta ba bebe na ba mama Congo Sarah célèbre so vidéo awa I am strong so na explique ba place to kenda ne ba voyage to sala na ye bino bo yebite lokuta batikala voyage place mote ezaleka camaraderie normal nde I am strong ala kisaki andi so baza discussion andi akenda pa Sarah Tola. Parce que le Chantal Bola na aime so ba comme ba camarade Sarah moloko atikali isolé nande ba bwa kiseki ne ki na bakuna ya kuta na kanda ayoki bakuta na me bakuta na Chinité Sarah Tola kuta na Emsong ana poto no ba sala voyage à Chinité no ba kende pa imoko te Emsong banda kota ana kenda Chinité lokuta Sarah lokuta alinga yo so monte ma passe bino ba place to kuta na Emsong to sala ba voyage to lo bate lokuta et ko sala abalukeli na o Chantal Bola parce que tant abalukeli Chantal Bola il faut lukape place au ya hotel ma pona minute Sarah ya ko sila na internet azapenza ya ko sila sa par terre même ba buzz na ezwate bato balingi na bango lisuti ba ata lobi comme ba okipete asuna en plein azaka na ngo eza lisuti ayeko andi ayeko contacter Sarah zaki na voyage o tala makambo ana salinga et tout Sarah ebise tenga sona yambi yo eko sala mabe Faites mayamba mama Gucci tu es ici na moni ote bébé soki nga na yambi yo eko sala ke na yambi mobile I am strong eko sala mabe vu que nana ba problème yo leka et pas mutu mususu mais pesa nga ba audio bozomona. Merci beaucoup bébé. Yo pesa nga ba audio na zana ba prise mais yo leka et pas ya mutu mususu benga mama Congo koleke pa na ngate nga so na yambi yo e ko pesa mabe panda ke to lo balatena I am strong yo leka e pa ya ozaki zengi yo makambo so to lo bakoleka ngai yo leka e pa ya mama Congo nde andi basi basoli na Sarah nde mona andi na live mama Congo zakaka na sola ki dana mama Sarah basole dana Sarah makambutu tibo muni andi azolo banake na sina sola kuna mama Sarah basi basola ki basi na planifier Sarah ebe deke makambo ko bima na butu Sarah ti andi aso boake mabanga on est de YouTube
na sola kina mama Sarah na sola kina mama Sarah ba sola kini na mama Sarah soki réellement Sarah zaki na bolingo ya copine na ye alinga kangandi alekate peu importe makambo za ona Armstrong a fingi ete aswani siete ezaka ba discussion mo ya camaraderie yaka mais tango déjà ozala na ba ranki na mutema olikaka onur muninga otiki ya kele koleka pa makongo leka penza parce que Sarah sa fille a rancune amutema mabe eko sala ke andi ayeko leka oni no ngema tanga suki ayeko leka epa ya mama Kongo ndai ko sopa ba plan pona Sarah abatami na sima anditi bon mona siko après sortie médiatique andi Sarah to na mboka ye atie audio ya Chantal Bola donc déjà Sarah za ba audio tout epa na ye ba audio nyonso za na téléphone andi de pas Sarah to la mais tant siko ayebisi ke songa na yambi yo e beta mabe yo leka pa makongo nga noza derrière yo tebi Sarah elle est maline koleka kaka ton andi askiti pa makongo maman Sarah fongoli atie audio ya nani ya Chantal Bola ota audio Chantal Bola ndenini audio zaki na téléphone andi et comme pas Sarah tola ndenge nini donc yo zela ki leka kuna mama Kongo azaki sage tango andi akomi kobwaka Sarah mama Kongo abi kobwakelanga bakombo mususu ate kobwakelanga bakombo mususu ate po babwaka bana Sarah lingaki azonga a contact na mama Kongo a partir ya likamba I am strong ndenge ande memeki bango matière ça ida kobwaka ye Sarah zaki pe capable de matin live mama Kongo po ya zanga ne soni mais mama Kongo lokwa zaki dana décision aki sage a écarter Sarah aboyi abi kotanga nga bakongo mama ati babwaka bana parce que Sarah zaki na live na andi alobi na biso ke ndeto sa live bo Sarah kuta zaliawa azo yokanga na kati ya live Sarah to la zali azo yokanga nde pesi mama Kongo kana bi kotanga na bakongo mama awati donc Sarah zaki na kati ya live wana ba uti ko swana andi atinze pa mama Kongo bi na Hollanda yo siko Sarah zuki audio ya Chantal Bola na phone andi ndenge nini donc Sarah na contact na andi le bela Sarah déjà andi za na makambo akobimisa makambo po makambo eze donc asa sur na ba audio andi apesier asa sur na masolo ba soja na andi beta I am strong la ba bal oyo na kati siko ya makambo yo I am strong oza mwana mabe ekirango bosaki vrai te na termino côté ya mama Paradis Chantal Bola tango bo tambola misatu nekiri muninga moko alinga beta muninga musumo sinzo yo zana katikati jouer rôle la katikati tango bo tambola 3 nekiri moko alaksibino mobali na ye muninga mususu wana alinga beta muninga mosinzo jouer na katikati pesa raison na muto aza na raison pesa tort na muto aza na tort na kati ya Fanny na I am strong na longoli na tozongela I am strong na kati ya kikamade na bango muto ana raison eza I am strong muto aza bula eza Fanny parce que nga na ye na mobali nanga peu importe nazala chel nazala mutakala nazala soki nani soki na ye na mobali nanga epa ya camarade cela veut dire je te considère comme mon ami. Parce que même ma mobile na n'importe qui te. So na ju mobile na nga na ye na e pa na yo ata naza chel c'est que je te considère. Donc c'est que na confiance na yo. Tant na mobile na nga ba benga libana na ke solola eza na sali vantar ke mobile wana asombele nga range mobile wana akabela kinga mbongo eza problème te ke otinda yo envier mobile na nga. Soki na beteli bino li solo na ba nanga biso tout osala ka vantar na muto olingi soki pe ba osela nga makambo bino bozo mona bazo kabelanga bazo sombelanga mituka na eko yebisa bino baninga na nga na zui est-ce que ko sala ke bino boko mosenga mobali na nga mbongo derrière mon dos eko sala ke boko no senga mbongo nga na yeba te eko sala ke boyiba numéro sans que na sala au courant déjà na place wana batu bana tor za ma Paradis na Fanny. Parce que I am son azo ki bon ba sœur aye na mobali na pas Fanny tango boye ba na mobali n'est pas Fanny tolongo na makambo na ko bebisa andi alinga mbrouiller biso o moni mobali so déjà yibi alors là tu so tort na miso abatu ça normal mobali so na tort alinga là ta yo pe tort aux yeux de tout le monde a comme ndoki bino no so bosa ba ndoki en fait Fanny
Tango yo amoni I am strong na mobile ne pourquoi senga ki numéro andi na miso I am strong te. Tango Fanny Kembo mona ki I am strong ina andi. Pourquoi na miso I am strong Fanny Kembo senga ki numéro ya andi te. Azela ki I am strong ke ko sola libanda hando vérité mwana. Ozeli mobile muninga ake ko sola libanda yo zo numéro na ye. Et puis tango makame bandi konginda andi obozo mona ma fils ide. Andi ayeko zwa kaka yembo ko mutapesa ki Fanny Kembo okosi DJ. Bébé pendo okosi bima na pardon to boyo. Yemoko andi tango amoni ke alingi Fanny. Tango zongi et pas I am strong. Tota ki biso no so sorti médiatique I am strong ala ki biso ba capture ya Fanny Kembo ndenga so tindela andi. Donc andi azwa kito ba kangi na infidélité. Azu ba capture no so fanya zaki ko komela ye ba audio nyo so afanya zaki ko tindela ye atindela ngo I am strong pour à se sauver alobine ke ba camarade no alinga ki ngai camarade na yo alinga ki Chiko tangu I am strong I am strong amoni bongo et pesi makasi ko sala live parce que moi ça c'est la ka mobile fier ce qui mobile a pesi aval ke yende la reine ti I am strong aya ko lobela Fanny alobi tala ba conversation yona mobile nanga tala ba appel vidéo zo sona mobile nanga tala ba audio zo sona mobile nanga donc andi enregistra Fanny a pesi ngo I am strong. I am strong pas ye. Asa les gars, ma fille sur 3.2 asa déjà. Rend de vérité. Vous comprenez? Siko tangu ya yaki la ba audio na yebe ke I am strong ko limbi. C'est njoka I am strong ko la vengeance na Fanny. Attaquer Fanny, alobi na Fanny osé de tout le monde. Tangu a silisi. De I am strong a boye. Siko kuna akome dana perte parce que kuna déjà asopa ki ba Fanny. Siko toma kamane zo yinda. Ezo zadana ba moto da ya CC. Fanny na mama Chantal na Chantal baza ba pire. Ki kamadera Chantal na Fanny. Eza ndenge mona I am strong te. Chantal na Fanny baza ba pire. I am strong azaki ne master na bango bazaki close makasi te. Donc c'est fort possible ti Fanny appelle sa Chantal bon la numéro ya Andy. Pour Chantal a na magité à son numéro Andy ou piso ki Fanny mutapieti. Chantal a son numéro ya Andy ou. Pour Andy a kenene nanda kwa ya Fanny. Donc c'est Fanny tanga moi de no sala mabe. Na koti sa Chantal na kati ya likambo. Pour jour ko yinda Chantal a lobelanga toi ça la côté nanga. Vous comprenez parce que Chantal dit mané kana pas trésor. Asa na makanguti. So mutayeli problème ça Fanny. Fanny a teli que na guerre na AMSOM déjà pour bombanda déjà et kotaki déjà. Il faut ça na pesa numéro ya Andy et pas ya Chantal. Comme ça Andy a kabela Chantal. Tant Andy a kabela Chantal et ko diminuer dans Chantal, puis il faut qu'elle en a 4 au milieu du village. Alors comme déjà pour Fanny, alors moi que Andy a kabelinga na côté ya Fanny. Donc, comme pour Fanny, contre AMSOM, pour déjà ton l'air et quota. Comme pour Fanny. Parce que Fanny a payé Chantal numéro, a ebike, mobile ça mobile AMSOM. Maman paradis pe na audio a beti pe Andi matolo. Matolo ki mukolo. Kende zaboye, na zabie, et c'est mon angé kana mona rabana nga, ba ko changa ka ba likolo, mais zo senga ke fona futa, ba mand, ezako senga ya ki mukolo matolo. A beti Andi matolo par rapport à ma solo AMSOM a beti la bongo ke Andi azana mbongo ebele Andi asombelinga iboye Andi azakana mbongo par rapport à ma solo AMSOM a beti la bongo ke Andi azakana la bango baliba comme ça Andi shida akabelaka bango mama paradis a beti matolo na kimukolo mais na suka ebisi ko panzana kuna te pona ju numéro no e pa AMSOM te place wana kaka mama paradis ser na nga mais ça peut conseil pour la vie. Pour nga pena le qui sont na salima be oloba nga. Place wana mama paradis salima be. Tango ebise ke ko panzana te pona zu numéro no et pas ya AMSOM te. Place wana kaka. Ça sonnait mal en fait. Elle ko ngande na bona petite na yo. Mutu mo bwalinga zo nga jo. Mais yo po ebi mutu na ape petite na yo, nga pe na petite na yo. Mutana pio numéro John Ngabi, ya Chantal beta mbala gel o matolo. Ba mo yo ebise ko so para te pour la numéro no pas GLT. Nga no sidi kana mona wa ser na ngata. Comment exposer nga boy?
tapoter la famille. Donc, côté wana, Fanny, olatisi, ya Chantal Libert, ya likambo, oyo yomo ko yebi ko kotisi ye. Donc, Fanny, o kotisi Chantal Bola na buzoba na yo. Ya Chantal falo, ki mango eso ba bêtise a papa mba. Ba bêtise mo buzoba, yo la cho buzoba, o kana kite. Et puis, ya Chantal, o moni nenge Fanny, a sali a Armstrong. C'est fort possible à saloper pas trésor. Amukolo omona moi liboso nanga otimba nga pe na timba na pire boule maman paradis Fanny akape bola na pas trésor ce qui yo ça na problème na trésor oh papa trésor problème na couple tout ba problème yaka ke yindi pena boy na songi no na kefanda pas Fanny pa obimisa mobali no libanda soki mobali no ayeko tala yo ndeza ke mikolo za pa camarade mobali ayeko tala yo Fanny akosali ba sampa pa kota na voiture oh là na trésor Dieu m'entend parler maman paradis pour comment Fanny na ndako Armstrong ba vidéo bazo seka Armstrong azaki flou comment na Armstrong amour alaksaka Fanny ke mo jour a libala magali lo mama ba obenga na ba mapasa Fanny azaki déjà fille ya mosizo ba fille ya poto balingi mosizo ya blagité. Donc maman Chantal ndenge osali epai ya Andy Fanny asa capable osala ngo epano ata fois 1000. Attendez boseka bongo tu dois faire très attention, c'est une fille dangereuse. C'est une fille très dangereuse. Oh là na mobali na yo. Kola na tende ngo sa munokana lo kam tole bazuka oh là na mbano. Aza motema mabe pe lo na teli page ni obak la émission jeton basa na entité honte sila bango ke prison to na mission so to moike bakangio so neza na ngote oyelo pe susu na makambo lingi mobala muninga so ni pesa na ngokate ya Chantal na lobilo take leki kombo ne koti na kopo mutakoti so na buzobo eza Fanny Kembo chance ku to lobaki ebele te bo soko lobaki ebele chance otonga ki I am strong te Chantal Bola bongo soko tonga ka I am strong ngako suka wapi heureusement olobaki na sagesse ok nango likolo matolo professionnel o sengete o pesanga 1000 euros pesanga 500 heureusement o bete ko na nenga ba maîtresse eloko bomi oka ko panzana te wana bon soko sopa naki lingo suka na réseaux sociaux nyoso twana Fanny Kembo. Est-ce que Fanny wana eloko nini ko manquer po sala ngo yo lobby eloko te po la na mobali no eloko te et ça la kabino ndenge nini mutu bo seka na ye o la na mobali ne ngal lelo na loba na vina nga tino ko fona lobi sa fifi siwate bébé ça fait combien des années na kangisa ennemi avant na bota Gastoni lelo mwana nga na 5 ans mais rancune na nga na esila tina mutema esila kate na ebi pasi yako mutalinga mobali no muto bolia ne sani moko na ebi pasi nango tout le monde a koko betanga mosinzo sauf fifi po jour a suka tolia na mesa nanga makayabu na kwanga tolia na tabe nanga na ndaku nanga tolia na tabe nanga eloko pesanga kana comme une équipe nationale yangwana parce que nazala na ba fifi siwa fifi a bimi pe ba kei viens bimela te tolia makayabu voiture et koti na mon mobile a koti a se changer alinga bima ngana bisi obi mesusu abi lokolo obi makasi dépose-moi chez Fifi alors ba Fifi ba sala da ba oui ba Fifi ba kende ki na bango apona bengi bango boza Fifi bito apa na nga wana ofa na bandal na hôtel mobe na bandal ba fale na cesse na ngo za terrasse voiture payée et déposa ngai wana bonsoir ba bota ba jeune fille ka bonsoir on déposer jalo suki musika yo bongo ngape na kiti na fenda baninga Alexa mbala bimi na est-ce que muta bongo to chano musapi place mona biloko olia to seka na yo to kuta no na ba anniversaire ya Gloria to seba course to lambi ensemble est-ce que muta bongo ola na mbala nga muta bongo ola na mobile nga moi j'ai eu des copines comme ça dans la vie yango mona likambo pola ate to changer mibali tokoli mena loba na olobi c'était tim kono kufa asala émission
wana na boti gastonité achala pe ote to si to koli makamana se leka jala za copine na biso to zaki na e pas quel pe na leka lo bino na émission na ese zamba suka. Pourquoi? Parce que ka bosala baninga mabe bakaniso ndia mokili eza mukuse njoka mokili ya mulai kosala mutu mabele omoni baloba na vie bakoso likamba kuto na ngote nga va na poto likamo ebimela nga na poto ti lelo dérangeanga ti lelo eswanga mutu mo bakoselinga makambo ke no bimana mobala mutu noka ba pasi tout mais sauf que le kapasi on na ko pasi bongo te parce que nga okozonga na ba défaut tout ya mokili mais ko la na mobala muto na yebi ce quelque chose je le ferai jamais na j'irai la ngo panzambe mobala no azana ba diamant azana ba or so azaka ya yo etalingati na lula ka mobala ya muningati na tala ka mobala mutu na liso bolingo te moi soki omoni mwana mwasi alali na mobali ya muto oyebi eza faute mobali te faute mwasi parce que biso batu tondimaka biso batu pe toboyaka mwasi akoki komela mobali ya mutu na bolingo ti balalana mobali azaka faible na koko tante mobali leo na lali nepe lelo isi finala lisele kamisu na sele babipale na salabo tu to suka na mbeto mwasi mutazaka na décision lo kwa ke je le ferai jamais ça mobala mutu so alinga bando ba blague yo tango soko po ke mobala sa mobile nanga te alinga bananga ba blague mobwe kate na mukuse ke non ba blague boendeni te mobile nanga so moni bo sepela te chama moko mobile no liboso mobala mutu ko lexa ba blague na yote ti ju mususu boko koma mbwala la mama na likola ba blague nga mobala mutu na pesa ke espace blague trop te toko seka metana limite ba parole soko lexi lo ba mo lelo e kotinga lobi no katolinga ba ko loma nanga bongo te na mo sha mutu na mobile nanga kana o mona nga mutu esala te bo donc na mobile na vie normale na mobile nanga yo poza na mwasi na yo na lingi ko lexi langa lilobote akobanga yo na biso akomo peso respect na miso abatu parce que tu n'es pas une fille facile au moins na ba fille na biso bo parce que mona so ba fille facile il faut ça na esprit pour que yo mo se respecter na société na ba fille na biso ba to so ba bi ke toza ba fille facile toza bandumba so toza na esprit te o se retrouver na mi bala ba venyoso merci moi na merci beaucoup o le na mi bala ba sertu o le na mi bala ba master tout nga nana camarade moko to tomo musapabi jela bimana mobile nanga azati na banoza ki chasse mobile camarade ekini kama nanga na poto mais gel père ana kin pe mobile na benga na ebisi mobile na benginga ana kin an hotel na ya benginga alobi yo ne bosa ba problème mais so camarade akomo titi OK tikota mobile le tin hotel c'est kana confiance no ke et pas gel elikati. Et c'est qu'il y a confiance. Parce que Mouto a sur confiance totale bongo. Est-ce que tant qu'on a mobile ne conscience nous est anormal? La personne a sur confiance que j'ai là qui mon mobile nanga bas sola parce que on a des problèmes. Tant qu'on pandel mobile ne makolo. Est-ce que conscience na yo et bunda na yo moko. Zana problème na mututu na mokili mais qu'on a problème na conscience na oti. Et ben na ko interpeller yo. Conscience interpella mutu même na ça donc oza pena bon fani me yo zoka baninga soni e yeba na kana batitide okomoka mninga soni yako lia okomika no lia sima okomoka ba soni moya kati en fait banjunju so za nango eko sila yo donc bundana tout me ko bundana conscience te ngana ba camarade nyoso posatanga mobile na ye abangela ngati ata bona problème na mobile no ndenge nini na aussi sa problème ana na makasi kota ko réparer mabala baninga na ko réparer on peut correct peut ko fanda si fona yok sa mobile mutema passe na sa ba 1000 capacité ya ko yok se mutema passe po ya ko luko na ko kosata ni comment munene po mobile panique ya ko luko lobby tala siko makambo fanya sali I am som ete ya bino bandumba ngalinga mutalinga mbala camarade I am som aza mabene na ozwa parti na ye mais na parti oyo fani oza mabe Ozama be balinga mobala muto boliene sani moko te balinga mobala muto opesa ka bonjour te atanda veni tantine mo opesa ke bonjour okola na mobali na ete vie eza mulai
Expérience eze belé. Oyebi lobi na ote. Tozo bota, bandeko la biso bazo bota, tozo bala bandeko bazo. Toyebi lobi te toke tout na wapi. Fisa mulai, bosala ngo ndenge nini mobala muninga aye pa na yo pe okomi ko bimana. Bosala ka ngo ndenge nini, bolongola ka bilamba ndenge nini, bokoma ka mitakala ndenge nini. Bosala ka fi facile, luka ya yote, Fanny. Yo saka suna mobilité. Nande mabela ngo pe nyonso koyo loka ba papier loka makasa kokoti. Nde mabela ngo nyonso koyo loka makasa mbile loka makasa kokoti. Mabele komi oti na mutolo biso tuto bota. Ngape na bota. Na wuta kuti sasa menebi ko entretenir moi libele na ngetika ya kotelema. OK? Nayebi ko entretenir nzoto nanga, ma chérie. Bosala ka ngo ndenge nini mobali ya mutu olongoli bilamba amatelo na nzoto. Bosa mitema makasi ebino. Bosa mitema mabe. Boyo kaka kilo te, kaka te. Soni te, soni yango lokoto comme boboka ngo na mai. Et puis so lingo la rivalité na kolo mobali. Neti fanyo comme bokela ayem song ba jeto. Mais t'es pas normal toi. Bosa la ngo ndenge nini. Na lota ngote. Na lota kangote, na kolota kape yangote, na kekola na mobala muto na yebi. Et surtout nde na poto boy. Poto mboka mobo toza, mboka munene me communauté to amukie. So boka ngami mwa 4-5 na mnobo komi famille. Poto ya biso doso ate ba famille mobimba. So boka ngami mwa 4-5 bo komi famille. Bo se supportane ma bena malamu. Et comme ka, oh c'est ma soeur, c'est mon frère. Mais bo ça nos frères certes. Quand ne bo se comprendre boka ngami côté aux famille. Ne bo se comprendre. Ne ce que bo se comprendre bon, il faut pas panzana po mobile mtapanji bino. Boni makamba soni boyeko, to ka bwata makamba totonga na kiti. Boni makamba soni boyeko. Bino bako kanti bino mabete bakuti bino pe na ngote bino so kanti bino mabe bakuti bino talanga bakanisi ranka mabe bakanisi kaka mabe babeti lisolo na lala te na sala insomnia 3 semaines non sukola na réfléchir nazo brosser ma miso zo kitanga obiso se likambute o so na nzambe ma miso ekita pe na rappeler nzambe na mabe na pa muta masumunga na sala pena masumu makasi na finga ka oyo bible pekisi obiba ta finga bakota bokonjino te maloba boso tombine na munoko na biso te na lobango siko o neti open na senia bakoselinga po nyope amate bakosenga likamba boy noka oba douleur ezaka hotel pa téléphone ya mutu bakosolo likambo même miso kiti mais lokwa nzamba zaka nzambe o a miséricorde a réparaka otikele makambo omona ke makambo leki nie na mutu mo comprendre que ça lokuta mais otika na choc mona katike na mo banga na ngayo na mo banga na ngayo na mo banga na nga lobisu so yobi malika mususte et comme si nga naïve en fait na se retirer na comme na bangi na nga na mala peta na zara njunju kinjunju na ngango yo ememilinga problème na mi bangi ata to réparer mais etika ke lo mona mutema siko bino botika na neloko na mitema te bozanga soni bozanga ba soni te ndeti fani o tula obimisa ta mobali te yo oza no youtubers te oza tiktokers te oza eloko te bimisa mobali te chanter la za mobali ayem songa bimisa mobali bongo fani we mobali no so vous tambole kirina muninga za na mobali te faut bosa na attention pone kiranga bino misa to Chantal moi ça libala moi si ya pas trésor ayem songa za mibali bela bimisa loti andi yo fani za kina mobali te boni to tambole kiriso za mibali yo za na mobali te faut te ba mobali noti pone to tambole kiri yo mobali noto yebite mais biso yo yebi mibali na biso te oza ndumba place wana bobeti muninga musinzo na kena place ya I am strong ozandumba yo na mona batu o bakufela bana bayamba Yesu yo ko yamba Yesu te tata no abela kuno pesa kata difate famille no bazo benga mokili mobimba po pas explication famille no babengi mokili mobimba pas détail famille tata na yo abela na Congo I am strong soki wapi na mboko ngabino ata 10 francs otinda raté mais yo na TikTok talon 1 km pied ça arrive ça arrive de talon soki nini yo saka soso mati talon ozu kola oti ozapela lisoko to zalaka na batoyo ozano na lisoko te
ozaka na batoyo nde vanda lokwa BBC mais oza lisoko te sosi ozwi bakolo otie ozwi talo bandumba otie ozwi bilamba ekati na age bilamba olata wana eza age yoza certes yo folata mabaya lokwa batantine ariete ka jinga yo folata bachemise lokwa batantine ariete ka jinga yo za mutu mo folata osata libala pilo kovo ya misonga bali yo na kovo na non mona ki ndumba na kovo te na moni okapa na yo donc ndumba na kovo mbali boso na mona ndumba ya kovo kake pa na yo non mona ndumba kovo te ndumba ya mutu mokoko eloko ba sud africaine ou Cambodge eloko eza nka likonga oza textuellement ba sud africaine eloko eza nka likonga ochuba batloko na nini o na film na bango ba ou Cambodge ya Yvonne soki ba film comme na na kufa kuna ba Yvonne chaka ndumba kovo azanga likonga kobina ka lokwa danseuse yo ka sosa BBC yo ka sosa danseuse soso zina ndaku na nozi batalo ko nyukutaka muto memba ko sala ba gel na linga mukola se comporta lokwa mwa mukete pesa ngakanda yo mama koko bo sala ba jemo na TikTok o lie o sauter na kiti o baluki o zongi suso o lie muke o sauter na epes na linga mukola se comporter lokwa mwa mukete suki sanga mutema mukolo si onde kwa 50 na 49 oke sala biso ba challenge mo na TikTok o che bilo na mesa soko lie o sauter na kiti o kimie lokwa kizengi moko boy bataba kizengi na ba film nde ba bomaka batu bito so mona assassin ça normal assassin ça la ka lokwa kizengi lokwa distrait mo bien mtoko boma film mobimba tina suka acteur o tika la ka ye moto na 2 personnes o kizengi assassin filmet kobina bina lokwa ja popo mo bo lokwa kizengi so zo katele biso kovona basuki ngo bima ko lokwa makunza et c'est telemi basuki ngo e boto ko mabe itita kovona saka ni nganga mtapeki so za suki so ko che afro non na mona afro te zipiti bakiki tala kafumba kata afro lokwa mutache fulufulu na mutu lokwa mutache fulufulu o bachaka na mandefu so blakata mandefu tala afro munene zipiti bakiki oza kitoko te wakande ndumba oza kitoko te wa mola sopenda mudinda oka pena mudinda pete na biso to et puis bato bosa ba video boko ta am so bo motema mabe likambo so zaki mutu mususu na réseaux sociaux so zaki nga Jaël to mutu mususu ero ba panel tout bo banti ko lobelango alesi mutu makila asali mais le quoi ça am so bo ça net la part des choses net te botika ba makambolo ba wana ke o bati musu ba ba privilégié ba musu ba neti ngabe bo rupenga te mutu musu pe bo rupete mais pourquoi ce ça am so boli bo rupango poani bonne injustice makasi na réseaux sociaux boyko bonne injustice makasi boy keza na bilongi mo boy bangata ba na raison il fait comme ka tort so ça bati mususu bazalaka na raison so ça comme na ba ka mususu bango so kaka likamna bango ye bazalaka na tort batikala ko za na raison te bango basala neti ba biso to sa banyameki to sala kaka na tort ato na raison so y a na réseaux sociaux au komi na tort donc dès to sa likamboyo loko ça am so to comme ça normal et réseaux sociaux mutema mabe donc ne am so na lesi mutu makila bino bolubo comme son normal que c'est makila te c'est tomate munoko mobali yemo ka lobi ke za makila bino bolubo comme son te za makila te muto amelaki makila lobi ke za makila et puis vidéo ezali ndenge ba filmer na mbetu alalaki ayebsonga asali ba faux compte ba suki ba faux sim atindaki ba vidéo lokuta boza mutazo loba vérité bolinga bosa ndeske andi wala bo faire passer le quoi mutali boma bo mitema mabe na monisko ba vrai face na bino ke bo zami tema mabe bo ponaka bilongi ya bato boko critiquer na bilongi ya bato ba sa ba intouchable na réseaux sociaux bo sa bato kumisa I am strong te donc I am strong yo chosono di kosi bongo so amibali na kisi batu tout balali yo na poto donc beauté image akuta ona mafisi kuna na kati ndaku na ye beauté image akuta ona mafisi na ndaku na ye osa mwa sa soni yo yango na laksa na mobali na ngati bozwa so boluka ba ex bozwa nga na laksa mobali te si mukolo ngai na ko sepela ba pese linga ta lisanga moko nde na laksi bino ke mobali na ngai yo mage me défaut mage me tort ye yo pese linga lisanga kaka boye na lisano ngo internet
nakolakisa mobali te azaka anonyme na bonoka motema pasi nana matisi ba ese de panama nakasi suna nanga mati utenga na figa bosa normalité donc ye Aimson asala akoma ko piéger mibali ye soka lali na yo a filmer yo azu asalelo sim mususu okosi bebe mbali nanga batutu baza bayebi mututu ayebi me batutu bayebi batu nde bayeba te kende mbali nanga batu nyonso bayebi la bango ye pe mukolongo eyinda bato batutu bayebi ye atalaka pe TikTok atalaka nyonso boyebi ebi bomona ke chaque jour so aza na kini boyebi na mweka aza na kini so baza na poto wika na poto boyebi très bien mais mutu tenda yebi kaza mbali nanga non laksa nanga te pora babu zoba boy ero na le nanga pongi nanga na bando la mukapo ami songa lele na mobali nanga ami songa lele na mobali nanga nin ese osa la connexion te asa mitakala ya mibali nyonso mobali tu ala na Aimson atela video caché mobali nyonso ala na Aimson atela atape na telefone filma ye asala ka so mikolo leki asalisi sim asombi telefone atindeli yo mutakala na o ako salo chantage ndeti ke pesa biso mbongo apoto ko futa yo nde bomoni azo bimisaka ya beauté image ndambu azo bimisa ya beauté image ndambu timu comme ça ko sasa nyon posa aza mutaka ko détruire ba foyer ya batu aza bruiseuse de foyer aza pe muto ya ko détruire ba donc ye azana ako calculer que foyer za bien ngano yo baby sango a baby c'est le foyer nda za bongo parce que oyebi ke coquette abana na beauté image mais au sala tout au détruire mariage wana yo muto bimisa ba video ya yo na beauté yo mo muto bimisa ngona ba faux compte otindeli ba compte TikTok ba poster o sambusa ka mibali pour que basi na bomba kabona na bango lokwa yo za mobali fixité yo linga ko détruire ba mariage à batou tu n'es pas celle na mutuna yo video fortune osa celle na mutuna yo donc yo comment muto sala ki mariage alingyo na ko batama ozwaka ba video otindeli ba page anonyme opandi ngo po batu ba mona ba mabala batu epanzana oyaka ko détruire ba foyer batu pourquoi ka ko détruire ba foyer batu so yo za mobali te li batu yo so na mibali te olala na Jimmy Belao olala na mututu fimo facile donc yo te bi mobala mututu na internet eza oto solaka oto solate no la na mbali noti eza to solate konyoka mate mobali na kolala ngate kwani po biso to abiso na monde moko ya makelele to finga na kato boma na kakuna ale na monde ngo yo ye o renye kati na biso do yo comme ça so jeu de dame o lali kuna o lali ngai o lali kuna ba jane elekate na solution so sote mobali na ko leka pangate ona yambo na émission e ko lekate ko to so na so sa mutite za charismatique so na lobisa kote na yamba mbali na émission te na kiyembe pona peso mutu munene to mbali note o ba na chabi no kate bokisa na musika nanga eleka shengate ne avant na mon émission c'est que to sona na téléphone tant to sona téléphone après babilo ko yo moni ba Kardashian belé ba tikala ka sima na biso pourquoi parce que bazola na mibalo biso to tiki au moins comme mobile moi zaki mobile la fille équipe nationale akoy mobile la fivisiwa bakesa ba base mobile moi zaki mobile la fille équipe nationale akela la soki nani kuna na kigango bango batikala ka ba yolela basaka ka sima baninga so biso to bwaki bango ba récupérer basali base na bango kuna ba récupérer ka biso to bwaki to sila apete to tele makaka e indi to kotele makaka sila kate et ça yango ndezi babenga esprit en aucun jour yo tika nga zui impossible yo tika la ka bongo vino mobimba Aimson cho filma mibali po sana ngonini so deti ba audio so to lai to na muki andi ati ba audio wata obi ke to fingo makasi okima réseaux sociaux okanga réseaux sociaux so to ki ba audio wata to kim so réseaux sociaux ce qui doki ba audio a fait rebi ke ba gola ba okangi so page ko fe ne tata mobimbo ebi ko fe ne tata mobimba etel ngo biso te ba to message ne bona kindumba
mais ceux qui audio à faire et bimi oyebi ke ba gaulois bako beto na nzela po bako beto penze pe bako kangiso réseaux sociaux po bako yelo pena mabe po na bango zoka bo okidisi artiste na bango so to ki ba audio wata toko kimisa yo TV parce que ce sont des artistes oyo basa na carrière moulayi basa na bana bakoli comment quoi enregistrer faire comment quoi enregistrer héritier to kofi pourquoi faire ça or mi ko la musicien basa ba parents to so na bona makama musique mais makambu te ya ko lala nake oya papa biso bibi kuna ke no lala mwasi mo bonjete muselu mutukovo makambu to so na musique en fait mais to so na te ke makambu be bima ki kuna papa biso lala ki fi monso limbele audio na ebimi c'est quoi ça donc yo lingo bimaloka liloli la fille du soleil donc yo lingo maloka yo leki biso so na kindumba yo ba mission so ba lalio yango enregistrer bango pour laksa biso donc yo lingo laksa so ke yo ne balala ka mama yo balali na deuxième tour te biso surtout si c'est makambo na kala surtout leka yo yende na deuxième tour yo balali yo na retard balala yo na monde ngo musical oza na retard ya kolala oza na retard balala yo na monde ngo soki andiana muto zo sala tabi misi ba audio mama okoma mal vie hein ayemson okoma mal vie diko idée ya ko laisser mobali règle no ya se oza mukolo penza 49 solo parce que makambo okomona fi monte askumba muto mobala koti se na sele makila na ye okomona te ata na mibala ngo biso nyonso le passé na mona mobali mota sali témoignage ke azwaki mutu na nga afisisenga na se te I am strong. So na tele na deuxième A. Azan doki apumbwa na butu. Soki azan na kisite. Yemo kaza sirène des eaux. Azan na dévolé. Toza na internet tozo kuta tozo so na batu bana kindoki. Tozo kuta na batu tozo so na batu bana bakindoki meto ye bati. Tozo so na batu na moi bango ba linga so boule na butu. Bito to so na moi normal so to soigni to gagner ba na moi to kina so ko lala bango na butu ba so pumbwe ba so luka biso na butu to tina fandi bana réfléchir que to so na bato ba pumbwa na butu net ba manola kitoko ndoki penza même comportement na ba yem strong biso to so na bino na moi so boza makito gagner bino na moi pourquoi bo bango na butu pourquoi bo komi ko kale ba ninga pourquoi boluka ki monde ko yebana to kute na monde ko yebana ça makasa osona pourquoi bino so ba so na bino kabilo bokoma ko so na boya na 4 makambo mamoko boko so na munoko te botinda ka batu ba ko tshaba ba ngaba luka ngaba ba tshaba mbeli na amiedi boya na ba kagul bo futa ba mbongo batu ba tshaba kabila ti amie bola ti ba kagul et heureusement biso makambo wana onje tona ba kamo na nzoto esota biso kaka omaka pasi mabeli ngezala esote tona ba kamo onje to ba kata biso ba kamoke attention mabezo ya awa donc bino